ça va l'obéla ye. Et ça va l'obéla yete. Ça va l'obéla mam. Ça va l'obéla yete. Mais ce qu'on a besoin, mam, ça c'est la vidéo. Il y a un monde imaginaire. Il y a Gérard Bangote, il y a un monde imaginaire. Oh, il y a lobby à Gérard. Bon, pendant le bague, il y a un sosoming. Elle finit Christine à la limité. Na casting à la limité. Le zo sala bango, baza limité na casting. Baza ba problématique. Boluka ba problème. Boza ba tout boza ba rancune. Yang bo moni bozo s'arrête bilongi moko bozo zo. Ouais. Yema il bossa famille bota. Pe boza la mon côté. Au moins la 4 5 ya groupe Simba. Est-ce que vous toucher Moutouana après Lombe? Ou ça icône ya théâtre? Jamais. Oh faut que ça va valer ba respect. Et à bisoté, allo barango donc, et à bisoté, tout le monde a épée. Belle castaille, belle castaille, mais il n'a pas castaille belté. Au moins, la bloc est boyé. Dénigrement, humiliation. On a un groupe Simba, Baolim Bissanga. Pour qu'on a lobé, il m'a pressé l'homme 3. Eh, mais comment il y a pomba, vous appelez ça Belleville? C'est pomba, c'est. Il m'appelle combat. Nanango kutu comment kiminga toucher poser lombe nani ba mi dana ba essayer de pana mawana bino boyebi ba lobela nani bino boyebi ba lobela nani 5e génération président lomba koma lango na théâtre lelo bolimbisanga pour choquer ba président pe belé nani akoma tina 5e génération azate pas président lombe azana ba pechanga azana ba Belleville azana ba Bekam, président Lombe, azana ba Moseka, azana ba Kalunga, ba Luka, ba Nteka, ba Lule. Ngai na condamné pour ba lobela nani bilo boyebi. Ba lobela Mams. Est-ce que Mams ça va permettre ba biloko wana? Pourquoi pas reçoit la vidéo? Nyokana pourquoi pas reçoit la vidéo pour akata mambola? Pas wana ndena. Jusque là, papa, non, toki, non. 4e épisode de Kota Lelo. 4e épisode de Kota Lelo, 16h30. 4e épisode de Kota Famille Bota. Boza Maele. Misala Tango Zosila. 4e épisode de Kota. Bo partager, bo liker, bo commenter. Bo consommer, filmer pour m'amener. Beleza na filmer, wana. Bo boulot baraté. Bango tout baza Famille Bota. Même c'est pas la Famille Bota. Eh oui, c'est la Famille Bota. Même sa famille Bota. Il y a sûr. Même sa famille Bota. Eh, attends, écoute, les gabisso. Ma vidéo est circulée. Même c'est moi le baron qui est belle vie. Tozaban na papé lombe. Sobino bobo ya ngopane. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà, tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur GI Télévision et sur Caroline Ikwa TV. Voilà, c'est les plaisirs partagés. Merci parce que vous avez s'abonner massivement, vous avez aimé, vous avez partagé ma vidéo. Tous les coups sont permis, mais sauf les injures. Mais les vérités aussi, c'est permis, pourquoi pas. Voilà, vous savez très bien que na biso famille bota, on savourer toujours film la biso fille mère, baby fille mère, soit la fille mère à nani. Donc vous le savez très bien, moi soyo à bota. Alors on consomme cela, famille bota, tout consommer et que ça la vraiment biso
plaisir. Alors sur ce plateau, on va essayer un peu de parler avec Noko et famille Libota. Il s'appelle Prince Luamba. Toroloba par rapport à film na biso. Ndengeni ni public et yambiango, ndeni famille Libota ba yambiango et ba film tout précédent évidemment to kota ba dossier o ezali na monde ba comédien. Oyo lelo boto moni papa Elombe oyo ngala mona ke na comparer ke ming côté artistique, côté la musique profane. Na papa na biso we Hanson Yangiama parce que papa Elombe a botibana, yanga pas botibana. Mais tout le monde lelo la valeur de papa Elombe un peu éternué. Manque de respect, manque de considération, de propos tenus na bateau, soutenaka Beckham. Alors, tu remets que tout cela, on a Prince Luamba. Déjà, merci beaucoup na Poutine de l'écriture, dit qu'on dit la patronne, maman comment. Maman chocolat, moi ça c'est comme Matame Kokoto, la femme naturelle honorable, son excellence. Bézi qu'on dit la patronne. Donc merci Nayo parce que là merci beaucoup à FM 4 fois boss. Merci encore une fois. Et belé yalifiki pene à makasi et pas yaye moko jibe kumaluta le vrai pétrole depuis Dallas. Babi base à Londres, famille Libot à Londres, famille Libot à Paris, famille Libot à Belgique, famille Libot à Canada, famille Libot à États-Unis. Bino tout au lingara bino. Voilà. Bon fungola biso mama mona ndeto vanzi to sala tozo benkape ko panza teke. Na ye moko Noko ya famille Libota, Prince Luamba, Papa Lutumba, Nkolo scénario, Papa la vérité, Bakombo nyonso tout bien. Merci na cadre ya bibiso et pas ye moko le boss, Malou Mavoka Israël la référence. Place batutu bayaka komelelo komora malile, ça la vraiment bien Noko. Bonjour. Hein. Bonjour, j'ai Maïbele, et bonjour à l'internaute tout partout dans le monde, où bazo landabiso dans différentes chaînes. Bonjour, na yemoko la patron na Belgique Kandi, autrement dit Poutine écriture. Maman Morote, oazo beta ba Morote, oya sala bango bazala, vraiment place azali ba mbote penda il y a bisika bozali pe famille Bota mobimba, famille Bota pour famille Bota baza partout dans le monde. Bazati na Bakiba, bazati na Kuala Lumpur, bazati na Japon. Oui, famille Bota, babenga batakiba babenga nga. On parle maintenant appel à Kibé Koti, oh famille Bota. Pour na yamba appel ango, oh numéro ya uti na monde ya monde ya ba science tout ça. Alors Kiba, oh Kuala Lumpur, oh nini, bamboka msuye benga nga na eba te so mboka ngo za la monde oh. Famille Bota baza partout. Ti na ba fin fond bazali. Vraiment merci Nabino tout bozo soutenir Belvite la patronne, bozo soutenir Bella production, pe bozo soutenir biso bato to zaranaye surtout pe base à Londres na mona bongo la maman chérie à Moissy, la maman chérie à Moissy na Londres, maman na biso Claudine Bokatola na Katsa à Londres, Bokatola na Katsa à Londres, maman José ba bon séjour azana kitia ça azana kitia ça faut pena ye pena mère mais on restaurant maman José ka ko ngaza quitter maman José Pakolami maman José merci famille Botak merci na Aminata Tulomba on a filmé à komatara 100 fois attends la émission nanga Aminata Tulomba attend l'émission nanga komatara 100 fois Aminata Zarabongo merci na tout bébé Chico mannequin monde Paul Longa à Château Rouge Adrich motomètre Beba Zibeba pe maman Louise Junior Nzambé ba maman Allemagne maman na Priska Junior maman na Rabi Junior maman na Prestige Junior maman na ya batutu maman na ngape pe merci pendant ce simplement maman Gisèle Matkalula balbi maman azoye melanzambe na bosolo album bientôt les obima mais banzembo déjà ya promotion bandi boke kana chaîne bomona maman Gisèle Matkalula banzembo kitoko azo beta Nito Fandi Boye, Prince Luamba, tu es bibi sur ta famille. Douceline Samba, famille Bota. Na kitia sa famille Bota va belé. Douceline Samba, famille Bota. Merveille Mata, za awa na Kinshasa, awa da famille Bota, donc par-ci, par-là, partout. Toi, tout le monde. On y aurait Teka. Teka? Pas l'équipe. Tu pourras Sambat. Nga inokona papa Kolutu. Tu vas aller à Tamba, pom des Zalara. Tu sais, la cérémonie des Zalara. Teka, oui.
balongole la chaîne pas la famille Bota alongo la chaîne mais pas dans la famille Bota balongole la chaîne chaîne balongole la chaîne moi pas dans la famille Bota balongole la chaîne comment voilà tout dans la presse Luamba. Voilà nos côtés on moni fille mère maman commis les sous et c'est l'ondé Belinda do sa mabe ah sa mabe Belinda bina sa mabe mon peut faire lembisa à écriture mon peut faire lembisa à écriture moni belle vie Jean to zainaït a concentrer casting a vouloir raisonner pour filmer ce casting histoire histoire ya mabe zarate dépendant na bateau yo au na scène bangonde mutwani belle vie histoire a comme son kitoko a joué casting na état filmer tant no casting oyo a raisonner na film wana maman c'est ngaye penda pupu maman c'est nga jouer osopan bato be ba jouer ba Pierrot ba Dacosta ba Gesho ba Omari ba Bobo Manoka ba Serge ba Papa Le ba JR na bilonga sika ba Mama Top ba Milo na bilonga sika o ça dit casting en temps ba belle vie a dépenser ma casse pour na filmer côté casting côté technique côté ba site ta ba site va retourner nango ba site on les a raté que tout ça les a payants c'est filmer et ça filmer moko on a évité les lots na retourner chez moi so zape filmer to éviter belle va rater abisoni na filmer et là on rolo ba na fi na par rapport à filmer on a ba ndeko basi oyo ba filmer vous allez les étés pour solution zoama filmer et ça filmer oyo elingete à peine à batu ndenge filmer ekende ngete à peine à batu moi si oyo aboti ngelo bateke so moi saboti c'est azana droit ya libala te toi azana droit ya bolingo te poto otala kuna Omari avrana na mwasi na ye pour moi songo maman Milo na maman Top par rapport à likele mala bango bazanga maman zala lango pour bana bango mwana Omari o maman Top nani kuna mwana Milo maman ne Milo c'est bazana bolingo ti soute pour abota Ozolanda pour abota tu bate osuka ndeni po kuna pe tomoni Mama Top na Milo babebani na bango kuna mama Milo kuna senga ba bijou wa senga boy même na mwana ya Milo akomi ko manquer na Mama Top respect par rapport que mamonike intérêt sous soute et l'open no 5 s'appelle biso eza soute allez tokenra bongo ba leso eza belé bato ba ko attirer wana na fille mais côté on tomoni Bobo Manoka papa na ye Serge alingi libala bolingo ya Bobo Manoka na mwasi na été par rapport que cause ezaki pour abota Boba tuni va se poser la question est-ce que moi soit abota est-ce que azana droit ya bolingo te est-ce que baroba la été pas abota raison à Serge Zanine moi na on ko ya ko hériter pe ba bien ya famille tout ça ba raison ya pesa ki pour papa on a tout ça oyo ye moko Serge a tuna ba Bobo ba question aloba que fille wana elone l'action ke baboya na papa ya mwana na ye lobi so bakute na nzela po mobali wana ayebi ba point faible ya mwasi na ye lobi so bakute na nzela ba mata taxi moko te ba relier sika moto ba dans la restaurant te est-ce que après wana ba question ba se poser ba question wana mais tout monde so esengaye Bobo aye ko découvrir te ka landela kuna moi magele grande sala awa papa tangu esengo aye Bobo aye ko découvrir afin si papa na Serge aye ko découvrir que esengo adara mwana o abota mwana Orgazi Orgaza uta poto Angola umela Kinshasa afin si papa na Serge aye si papa na Serge yo boyaki bolingo ya ngai na mwasi na ngai par rapport à sa fille mère abota tout ça bon ce que yo na yoki que moi soyez na ndaku azala mwana Serge azangi réponse à tombokeli Bobo ya saranate alors que cause raison oyo nos anango et pas ya Bobo pour na fille mère moi sur na bota tout ça boy mais yo beaucoup na Orgazi okuté na esengo pas bota Orgazi pour no lo baké
bolingo ya mwana esilaka te baraison d'opesa ti apesa mpe baraison moko epai ya noko oyo aza alain oyo aza noko ya nani ya bobo apesa ye mo baraison ebele kasi mama osuku ekomeli ye est ce que sengo mpe totuna serge est ce que sengo na mobali na ye oyo babota orgazi so bakutani mpo mobali ya esengo ayebi orgazi koleka ayebi esengo plutôt koleka serge ayebi esengo koleka serge ayebi bapoint faible ya esengo koleka serge orgazi akoya mpe koyite babien te ozopa oya koyite babien te mpo orgazi da ye ayekini ntango aye da akini bo babandi baquestion oye awa mpo fanda libela toni o te piero ayebise non ayeka baséjour tout ça tala bo bamotuna osala combien de jours 3 semaines ayeka na baséjour mo 3 semaines tout ça na minute oyo bo bamocontrôle déjà orgazi bajour po akomi yango déjà nde namoni libobo akomi déjà so yoka 3e semaine ekoki scandale ezala surtout mpe aza appuye na cousin na ye oyo eza bongo gesho babeta dio moko na gesho wana mpo mabe ekozala wana Pierrot azani chauffeur kaka ti azaka chauffeur kaka wana Pierrot azani kaka chauffeur mpe Pierrot mpe ye na gesho ezosima ye alingi ne gesho te mpo gesho aza cousin ya bobo aza neve ya serge ye mpa na ye amonaka patron na ye ezaka serge na bobo Pierrot amonaka serge na bobo amonani ku gesho te ye mpa gesho akotake ne gesho amona gesho pero beba mpe ye na gesho Pierrot na gesho nayebika diongo mpe ezalaka makasi bamobale eoyinda bambo ebele ezana mpe bevi mpe aza fille mère Pressé, ben viva filmer. Papa wana ndena. Jusque là, papa non toki non. 4e épisode de Kota Lelo. 4e épisode de Kota Lelo 16h30. 4e épisode de Kota Famille Bota. Boza mayele. Misala tango zo sila. 4e épisode de Kota. Bo partager, bo liker, bo commenter, bo consommer filmer pour ma beleza na filmer wana. Bato belé bakozwa. Non bake. Ntambu ekangi nzoko. Essaye mutu na mutu akateteni na ye. Pona fille mère mutu na mutu akateteni na ye. Po belle pe aza fille mère. Tozozela pe toyeba pe côté belle pe et oza ndene osuka ndeni tout ça. Lisa. Na j'ai na vite ezele apa koza na mwana to vite tota nanu po babala nati. Babala tota nanu film wana pe mutu na mutu aza vraiment mystique. Omar Riguna lingi moi sinete to mona rakoti se tchel mo be wana ya lingi so ba tchel akoti fi mo be wana téléphone d'accord ça PC ba azo PC ba conseil bien d'accord ça aza cousin ya Omari azo PC ba conseil penda bien mais Pierrot Omari azo landane penda ba conseil ya d'accord ça te j'ai pena na le to bite ke wapi po ba balana to bite ke le ape samso abota na tuzo bati le ape na ba len ba na relation ni pour moi le agena otiki la pe ba len invitation hein alors tu la ba len on va parenté na ebi pour ala da noko ya bobo ngamo ba suspense on to e bate e kendende si netanga komaka tika pena parce que aza metteur en scène aza scénariste a tiko la suspense de la rama bele obima surtout 4e na besoin na rera pa ba to les défendeurs hein to les défendeurs ba saliangwa to les défendeurs na Gelor Kimbimbi te film o to les défendeurs na Gelor Kimbimbi bango te na rera pa to miozap na machine 4e épisode. La machine 4e épisode, Natal aura la machine. Vraiment, Tommy le défendeur, Gelor Kimbimbi, Moussa qui toko. T'as la qualité. T'as la qualité. Côté on a Tommy le défendeur, Gelor Kimbimbi, Balonga. Kalepe Alonga. Vraiment, merci Nabino. Lisa yoka conseil pe Bella pesa yoka pe conseil Gira pesa. Olingi trombongo. Olingi gara oyebo ba peso 200 balingi pe 300 mais luka pe osala belle pe kula bazo gâter ba osomle ba téléphone ba okipara Presley mais yaza na soki cousine l'équipe propre eza Lisa tamsu belle a raisonner ko localiser omoni bloro mamsusu omoni mamboyo omoni mamboyo to mona oyo c'est photo yeba ezanine totaki na film oyo uta oleka Gérano qui pe bana ya Marie Hélène Makasi koleka bana e bakata koleka bana na emoko na film auto aussi là pourquoi Gérano qui peut bana ya Marie l'intro pour ba lingi classe ba ma yele yango Gérano qui peut bango trop ah to moni be Gérano tamso qui peut belle vie pour tamso moni belle vie
Attends, mais par rapport, il y a Lisa. Moi, Lisa, Asenga. Ayebisi Lisa. Lisa, Ayebisi belle. Ah, oh, bah, 2-3 jours. Si belle à séquer. Mais tant que 300 n'a pas belle à rose, j'ai très bien. Il y a une photo là, la place, on a bien. Vraiment, 3e épisode. Beaucoup de gens consommer, beaucoup partager. Aminata Toulomba, Sarah Nosara, 200 commentaires. Vraiment, bakotara. So bataille déjà émission, ba moni ga 4 mais kota boko tikara botali. Na ba téléphone to eza na mandako, bo cliquer, botiki, bo sa misala. Na ba misala na bino pe bo ke na ba kayu. Na ba téléphone, na ba meto bo kotika nde bo salara. Bo partager, bo liker, bo commenter. Eza façon ya ko soutenir vraiment œuvre d'esprit pe musala ya Belleville, la patronne à Belinda Kandi. Ba surprise ezali bientôt là bo mona pe sumu pecha na film film Msozoya, ba surprise ezali bientôt là bon on l'appelle président Lombe. Qu'est-ce que Lombe qui pose à la parmi les scénaristes. Belleville et Christine ya da limité te. Na casting a limité te. Les ça la bango baza limité na casting. Baza ba problématique. Boluka ba problème. Boza ba tout boza ba rancune. Yango bomoni bozong sare bilongi moko bozong sara. Belleville a changé, a pèse sa couleur, a mélanger, a casser, a pèse sa bateau, a changer ma cambo. Belleville a un problème là batouté. Biso awa, tous aura le problème là batouté. Toi le camna moutouté. Lettre to mo la mimika bongo na belarte. Tournage ezoya. Na bati bango tableau mo histoire nana ola mucho. Na mucho mimika bongo ezoya na bige héroïne mimika bongo na mucho. Eza film on a bon na et quand après film musu ezali. Pour Belleville, à cause de 10 films na tiwar na ye, de pour aya bendi bo aboa ki Belleville a tournera chaque jour. Belleville a la possibilité capable ya opesa ba fa na ye par semaine 2 films. A la possibilité par semaine 2 films na moi moko 8 films. Pour ça là ngo. Candy Star de chez Kotaka, ba tu ya famille bota, bon que j'ai Candy Star c'est ça bino. C'est ça bino, bo kenda rappel na Candy Star, bo consommer ba film tout ezole kana Candy Star. Bo consommer, bo liker, bo partager. Kandi sanga lingi pe na famille bota. Bo like na biso. Kandi sa pesa ya bino. Kandi sa na Belleville TV fait comme aboyi. Et comme ndenge moko po eza Bella. Tanto ba Bella production eza na Kandi sa eza pe na Belleville TV. Famille bota bo ke pe na Kandi sa. Bo c'est le fort Kandi sa et comme ndenge moko na Belleville TV. Eza bongo. Okay. Voilà donc là tu le bela ka ba film la biso biso to pesa ba tu guya au la promotion tant to fan rabata amaye na maye sala amaye le moko tant to réfléchir bo linga bo copier biso mais bo sa nema ba ki chaka lingomba moi ba bien bizombi moi ba et simba vraiment te coller vraiment te les lobo ils ont rappelé scénariste ba peso pena tâche mo bo pesa ba mérite au classer bel côté oui pour comment papa le tombe mais belle à Poutine hein. Na papa le tumba mais belle pe alegana na antika ngada ine me belle sangisa ine pe na antika on pe na lo bara pe que soki na dara mona ya ina me na ebité so pe na vraiment ne ko fa lo bara mona ina vraiment pour vraiment belle via ina mona ina ozo pa belle via mona ina bango ba na distraction mais belle va no ke no tanga ne ba ba ge chope ba tangela kopango ne ba te belle pe ya tête ba tangela kopango comment félicitations à président Lombe pour abakisa pe sous implice et pas ya nani ya Belleville pour Belleville za mona papa Lombe yemo mam sperto lo bango ba vidéo ezo circuler mam sema lo bango ke Belleville to zabana ya papa Lombe so bino bobo ya ngopane yemo mam sa lo bango ke Belleville a soutenanga trop absolument ko soutenir wana Belleville sa bambongo oriental à ce que tu en français orienté salaboué Belleville ko soutenir wana to sanction nyonso na ba prière na côté physique côté mamebele côté loco matériel ba ko tout côté loco Belleville yebo mam salo ba ouais yebo mam salo ba gango tozongi sibinora na ba vidéo pe kombo ya pomba mutapesa ngo Belleville pomba c'est il m'appelle combat Beckham d'apesa ngo combo apesa ngo producteur nani te major te na bossé combat producteur ngo mutapesa combat Beckham Belleville ayo pesa combo ya pomba ya scène c'est ça Belleville apesa combat pomba ya scène c'est ça même si yema zolo baba mignon so bino bobo ya pourquoi archive tikali boto tozong c'est bon ma vidéo
tozongiseli bino boya suki oloba booloba nini ye moko reconnaître maman na ye na YouTube eza belle vie mam c'est moi yebi yango toto ba que tout le monde est famille bota ye mona mam c'est pas famille bota tika bongo oh te wana balinga te nalobi hein oh timate mam c'est famille bota ya solo oh nandini mama na ngai bobuno yebaka te bango tout baza famille bota ah bon mam c'est pas famille bota eh oui baza famille bota mam c'est famille bota oh ya sûr mam c'est famille bota eh ya tongo kutu kolega biso desima biso desima yebe na mahali boso famille bota ye mabolo balwamba ici ye mahali boso famille bota eya biso te alobaka yango donc eya biso te tomona ye mpe bela casta ye bela casta me ye na acasta bele te na ndenge ya banini ya babelvi na banini olobi na bibela casta ye te acasta ye na casting mpona ajoue mais ye nanu acasta bele même asani bela casta ta mosu amoni na rôle na ye te amona jour amona rôle na ye ta mosu arotisa ye mosu amona rôle na arotisa ye kolobaka be atya mpe peshanga te lingi ya belle vie akotisa mpe peshanga otisa mpe dinana te yo lingi ya belle vie po ani akotisa mpe peshanga otisa mpe dinana atia mpe président lombe baza ebele akote mamundaya mpo mamundaya onde bablokana abloka ye nani onde abloka mamundaya asali nini akote mpe mamundaya na casting abloka ye oh mais président na groupe te présidente na ye kuta groupe oh mama présidente na ye oh na bia solo te mama présidente na bia solo oh ezaka vice ozela non ezaka nini ezaka vice le azaka mama présidente vice kasi place bapiro babuta te epiro ndombasi bababu soki otali siko président lombe boleka na tv bofinga président lombe nga mofuna aloba makambo na nga parce que okongo devance nga na baquestion na ngai lelo boye ntango toolobela lelo tozosepela na bamisala ya bellevue aleka na ina aza na ine na art aleki mpe na groupe simba aapprendre mpe sur epa papa elombe teye te aapprendre mpe sur epa papa elombe ebele papa elombe leyonga notolo bango ananoske na comparaka ye nazwaka lokwa awere enson parce que abota bana ebele ntango yo prince lwamba oyo bimi pa ya tatuka lobo mpe ya son âme omona biloko ya boye dénigrement humiliation ya groupe simba baolimbisanga ponga na lobeli mama président lombe 3 nga président lombe aza papa na nga pona art par rapport ya papa ndenge tolobaka aza président na nga ponga aza mwana ya tatuka lombo na joie pa tatuka lombo na joie pe papa lobe René Molinga kimbanteki nga première fois nga lega na TV na TKM na lega pa papa lobe na pese mbote président na nga kimbanteki aza président aza papa na nga koko papa na nga koko na sens que tatuka lombo mwana tant na pas tatuka lombo nazaki koko na tant na pas na mwana koko mais na lobela président lombe na défendre président lombe président lombe a commencé na 5e génération président lombe akoma nango na théâtre lelo bolimbisanga pona choquer ba président pe belé nani akomati na 5e génération azate pas président lombe ba président bolimbisanga vraiment pona choquer moi ba président belé président lombe oyo bobo manoka akoko na ye taka bobo manoka ala koko ya président lombe ba mamisa tama ba koko ya président lombe ba sam katokolo ba koko ya président lombe koko ya président lombe tant so doit barater sifa lokwa koko ya président lombe sifa uti e pa ya casse on so palinga ba ada ilunga koko kokolo ya président po ada leka et pas casse pas bobo lisusu au moins la place na kenon pas casse à sa génération moi na président lombe première génération liboso to na deuxième génération après président lombe to moni bongo bobo to na troisième to moni ba ada barais troisième on se repanga to na quatrième to moni ba naiki bane président lombe comme na 5e génération
Président Lombe oyo azana ba leya ndaya na ye, azana ba nyota, azana ba Milo, azana ba Sonia Voloko, azana ba Maya, azana ba Wibe. Président Lombe azana ba Alain, azana ba Pelé, azana ba Meta, azana ba Pechanga, azana ba Belvi, azana ba Beckham. Président Lombe azana ba Moseka, azana ba Kalunga, ba Luka, ba Nteka, ba Lule, ba Bongos, ba Jérémy Chabani, ba Décor, ba Marina Laba, ba Liza, ba Ziza Kengume. Président Lombe azana bana oh lelo depuis CD VHS CD sur l'internet et Simba mina groupe Simba Copine Momot. Oso panga internet et Simba mina groupe Simba. Tous les films au monde elongi ya groupe Simba ezali. Pe ba za mon côté. Au monde 4 5 ya groupe Simba. Est-ce que vous toucher mutu wana Président Lombe? On ça icône ya théâtre. Jamais. Oh faut que ça va valer ba respect. Ngai na condamné. Pour balobelaka nani bilo boyebi balobelaka Mams. Est-ce que Mams ça va permettre ba biloko wana? Pourquoi pas reçoit la vidéo? Nyokana pourquoi pas reçoit la vidéo pour akata mambola? To mona tangu Kofi Olomide na Didi Stone. Tangu bato Kofi Olomide wazo finga Didi Stone. To mona président comme Kofi Olomide ça la vidéo. Pas pekisa ba fa ne ba finga Didi Stone. Est-ce que ba finga sur Didi Stone? To mona nani? Robino Mundibu awa ba wario ba taka Robino Mundibu. Tout le monde a fallu à télémina Robino Mundibu sa vidéo. Abisna ba wario ba toucher été. Ndeko ba wario ba toucher qui est. Na besoin même ça c'est la vidéo. Yom to tina Mams. Pour na honorer combo wana Président Lombe. Non. Tout le monde ya Mams ya ba Gomez ça on a tout le monde ba Jérémy ba leka ba loba par rapport ya Gomez. Pour toucher qui collègue na yo ba toucher collègue na yo Jérémy le ba audio bimolo ba pour ba toucher collègue na yo boni président na yo Silence absolu. groupe Simba boza ba hypocrite Tout le monde. boza ba hypocrite bon défendre président Lombe boza ba hypocrite bon défendre président Lombe ya ba collègue na no bo défendre ba collègue na no bo lika loba bongo président wa sali bino lelo. Oh papa mbaloba ke na maternité na nga viva na kanga makolote pour na question na bimisa raye na maternité ya Simba président Lombe kanga makolote pour na bino abimisa bino baba hypocrite Tu vois c'est la kaka Irsila leka ou bien Belvi. Bango po na ba yo lobate ba longola bango. oh ta ba blo na tangi awa bobo monoko ko ke Lombe et Pierre Ndomba spe Pierre Ndomba ko ke Lombe Pierre Ndomba so ti pa le yandaya Ba Naomi Barcelone. banani oyo Pierre Ndomba ko ke Lombe banani ba te belé ba Naomi Barcelone Naomi Barcelone pas la dichelle, tu pas casse. Naomi Barcelone koko Lombe Naomi Barcelone koko Lombe elle est richesse aussi pas casse Voilà. Naomi Barcelone koko Lombe Barça ba tout le monde ko na bino bolega boloba Barcelone leka Anke pena ko papa la bino ko kamino boy respect. Mais bon le belo roté. Herman Kassou. Herman Kassou bolega TikTok ko lo ba la TikTok ko lo ba. Kassou ra ça sera na TikTok dis TikTok le rappel loba papa na yo le film ya nini yo film wa sana na ba Dakos na ba nani yo Naomi domestique na bango Naomi vole bimarat na mamu ya Gomez vole bimarat soit papa na yo vole bimarat ko pona collègue na yo parce que papa na yo bolega boloba boza ba hypocrite A blokaki ndini nga na mituna makambu ya ndako e malibana ndenge nini prince comprendre que bato bapesa ba matière bato bapesa ba matière bo comprendre bato bapesa ba matière soki moni mama ndako bato bapesa ba matière ba ali bo comprendre bato bapesa ba matière ba ali comme ça na makambo to moni pena sorti metique ya Yams aye ko défendre ba président Lombe mais bino bala bozo lobate hein baza ba hypocrite na belle choqué na choqué na rabino na choqué na rabino a retouché Où faut les toucher président Lombe nani oyo comme nani
Nani ngo kutu comment kiminga toucher président Lombe nani? Nani? Ba mi dana ba essayer de pas na mawana. Bino boyebi ba lobelaka nani? Bino boyebi ba lobelaka nani? Esa ba lobelaka ye, esa ba lobelaka yete. Ba esa ba lobelaka mam, esa ba lobelaka yete. Mais ce qu'on a besoin, mam ça c'est la vidéo. Il y a un monde imaginaire. Il y a Gérard Bangote, il y a un monde imaginaire. Oh, il y a lobby à Gérard. Bon, pendant le bague, il y a un soso ming. Attends la guette. Oh, il y a un soso ming. Il y a un soso ming. Comme c'est le message, il y a un soso ming, il y a un soso. Mais pourquoi pas lobby pour la présidente Lombe? Place au lieu lobby, il y a un soso ming. Mais il faut lobby pour la présidente Lombe. Ah non, 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 non. Non, non. Non. Tout à la président Lombe. Mélodie, hein? Mélodie. Asa moi na ya groupe sans souci. Oyo batu ya groupe sans souci ba laki. Mais président Lombe kata makamune belé. Asa ba demande kenati ba pointe noire. Pour la mélodie. Akena so corps ya mélodie. O so ba démarche président Lombe ça a été mais corps ya mélodie mais ça saté. Azo ba respect. Ba respect belé. Bro touché té. Bro touché té. Ah non non. Pardon, tu ma question. Ça fait très mal. Hypocrite. Ça fait très mal. Bolingi papa la binoté. Ça fait très mal. Bolinga raete. Si bino penas bo boyeba na boy. Masanga chino leader. Succès bo tambola, bo voyager. Masanga yolo chino leader. Leader à Kalatongo. Tu ma question soukande pardon. Voilà donc Costolo babo et ça se passe. Ngala lo bango ngala théâtre malgré na jouer mingi mais na moi la président Caleb. Après na komi na za moi la président V12. Na olinga nga ba tushimoto yo so ba kama président Caleb na yaka. Président pour V12 non local internet té. Mais bébé là bana o ba pe le bazan la bango. Ça fait très mal. Bébé là ba koko. Na ba kokolo. Eh. Na occupé vraiment té na otala simba nan. Simba nan. Bakoko pena ba nini nazo ni te na ta na bi bakoko poni pona la sa grande capacité ya président Lombaza nani na théâtre na biso ya Congo baza ba tout monde il faut te protéger la bango il faut te dans ba respect ya makasi pa na bango po ba sali mingi to na bi que depuis VHS CD le internet théâtre Simba mina groupe Simba na bibo na choqué ba président belebo limbisanga po so okei hein te ba bimisa bana. Mais nabi Simba pourquoi Simba est na bane belé. Groupe sans super na bana. Mais groupe Simba est na bane belé makasi. Groupe Simba est na ba koko e beta mika koko natangelo bobo. Natangelo ba sikoyo ba koko lokali ba Naomi. Ba Edo ba Beja bana bobo. Elomba na ba koko lokali ba Marina Ngoi. Ba koko lolo na ye. Ba Marina Ngoi, ba Souri, ba Kokololo na ye. Hein? On le sait qui m'a cassé. Tu oses la bino, là, tu vas ba audio. Là, tu vas lancer la émission. Là, tu vas finir avec Sarah. Oh, tu oses la bino, boya, pena, bossa la moelle loco. Ceux qui battent mon robot, bas soutenir la belle, bas soutenir mon péché, bas ça, ma caméra, bas, il a finir kala. Mais bango, boba, nga poani. C'est qu'on a lobby, hein? Ba fini président Lombe. Est-ce que on bakouk ba toucher ba tout va finir président Lombe? Jamais. Ba toucher? Ba toucher te? Nous battu na bango. Ba to ba sara ba mission. O ba lobela ka ba soki nani? Est-ce que on ba toucher? Ba toucher te? Mais au moins la bango président Lombe ba toucher te? Tant que comme un problème na bino acteur, tant que comme un parquet, car président Lombe na kaka. Car le président Lombe Katama, on n'est pas hollandais la bino. On n'a pas focal la binoté, hein? Bon Nico. Bon, ça va pas focal. Président Lombe Roya sous la bangote. Bacho, bankadi ya ba hypocrite. On n'a pas focal la binoté. Voilà l'homme siliki. Président Lombe Roya sous la bangote, bankadi ya bacho, ba hypocrite. Bon, on a dit que vous na bureau ya Simba. Boyera bien union sur la mais boyera la bureau Simba. Boyera prendre boyera la bureau Simba. Président Lombe tel sur le cambo. A du problème boy loba. Banka dia ba chop président Lombe a souté. Mais toi quand tu veux papa par exemple un message moi fala loba tu sur ça lobby. Nga so mon message à papa non là. Te normalement on moni
comme na niveau moto comme ça la message a choqué makasi na moto na niveau moto a commencé un message c'est qu'a touché pena a choqué na ba propos mo boy yango poussa ti na message pe message wana botel longa président Lomé bomona bena ka wi azate tam so bisa ma misu mais bana na ebo a gentité bo ma b yango bana misu na maternité kangera makolo bimate yango nga pe na groupe yango mo bitina pe bimisa pe bana pete ya oh prince on finit bana po yango zo appelle likambo ba ya te on appelle likambo ya na ba honte question monsieur on peut changer ce sujet prince lo batomoni dossier mo bon internet tomoni yambe pena e kondima ke ada famille bota ay ko régler ba compte mais yesko banga te aotanga ba kombo mais yesko ndo banga ye pena otanga pena otanga pena ba kombo otanga ba kombo mama ko banga non no ba parquet ba parquet muta kufa na parquet na kufa na parquet abilwamba na soka ko meka apaka ko molenga ko bimali sute mais to mona maboko likolo babi teka to mona maboko likolo. Voilà, famille Libota toujours, donc on est ensemble. Ouais, merci beaucoup, famille Libota, tout le monde m'a beaucoup likolo. À partir de l'élo, tout le monde m'a beaucoup likolo. Tout comme les kamuna mutute, tout comme les bisous raboy, Wakanda. Na esprit kaya indusa. Bayo bo fingi président na biso, ngana obenge koko parce que ngana koko na ye. Président Elomé Faustin. Na za koko na ye. Fait la paix coco. Et fait la coco. Non, mi bitu pe coco. Donc si bon finga président Lomé mukanya koko legi bon non ba succès ba tourner ba finga président Lomé mukanya pe coco pas degré non mi bitu pe coco et fait la paix coco voilà mais il faut poser ta vidéo botinda bolobake bati ko toucher papa wana ana ba coco ba boti ba coco lo est surprise donc donc famille Libota toujours respect pour que nous s'abonner toujours na chaîne na biso na Belle Vie TV pour ça la jamais décidé na Candy Star surtout kuna Candy Star on a pas surtout comme pena boy même moral même état d'esprit hein monite là pour s'abonner na Candy Star pour s'abonner na Belle Vie et ça tokos voilà donc film na bino déjà on a filmer et ça on a pas consommer ndeka to bisa bino ke pas consommer filmer et ça na makambo Belle Vie Candy la patrona mutu oyo ça la tout montre les garder du savoir azo tourner toujours ma solo na donc mingi olobate noko belele mikolo abi misi abenga ma jamais likabu 100% mungu ko takati naye that's go de no so bon misi abenga likabu bomba et c'est comme si quand on Belle Vie quand la personne sur théâtre valeur pour théâtre comme on a valeur faut Belle Vie quand comment là comme film on senti na scénario mise en scène casting moko salama elongi wa muto au mona raté na film na mso film adape mona botosi adape respect pour na botosi ndara plus pour la réussite mais pour la succès pour na botosi mama Belle Vie bolon la côté wana i mona elongi nete elongi na ba mefunda muto ayi masumu te nous sommes ça yo asa lisumu te asa ni lisumu mais o batwa kan tsati voilà merci beaucoup Teka wale dalaka wale dalaka voilà jusque là tozata na likamula mutu te lo bato comme la na suka ba copier tina ba prière ba lo surtout ba copier na ko ça la paix promotion ba copier non a besoin ça la vidéo pour la président Lomé c'est ça to respecter président là aza icône aza na valeur moi azope sana msana biso tala président Lomé atunaki mingi te tango akende na Côte d'Ivoire na ma famille mais tala même na ba sport même na nini bani elongi tala valeur bapesa président Lomé même ça auto voyager soka kutanaki na bato wana mpona na président Lomé te abi mwana nango za kuna oh yemo mtalo bengo na émission mwana nango za kuna zwa numéro boye abengi pe bato wana bokutana mwana nga ndo mona bakutana bagbowu bana et tout ça président Lomé esalinga bala ndeni voilà lwamba la moni to comme la sous côté le maman la lwamba kana na yozara ma bébé kasili qui vraiment ya solo voilà merci beaucoup hein, vous avez sorti à Prince a très fâché parce que Koko Lingate va toucher
papa elomé o azali papa ya Bellevue, papa ya Ursi, papa ya Baptiste Nyos o lelo basimbi cinéma congolais. Na ba groupe tout bomona bana ya groupe Simba bazali. Bellevue wana babilonga sikedo kota na Bellevue TV na Candy Star. Donc la relève est assurée par Bellevue. Voilà, merci beaucoup la biso tout la biso na deux chaînes na biso oyo ezawana donc en tout cas fille mère 4e épisode, 5e, 6e place et que là. Tout consommer, tout à partout. Na cuisine, na chambre, na ordinateur, na métro, par-ci par-là. En tout cas, tout consommer Bellevue, hein, tout consommer Bellevue. Poutine de l'écriture, maman Kao debout, maman Moroté, maman naturelle. Hein. Voilà, j'ai mis donc. Je suis Jemima Kandi. Voilà, ce n'est fini. Merci beaucoup hein, donc, à notre porte-parole de Bellevue Kandi, la patronne, Bijou la reine, le channel. Bijou la reine channel. Vous pouvez s'abonner, film et Bijou la reine channel. Donc, ça, c'est vraiment plaisir. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci tout dans l'absolu de mer. Nyang Mkousa Talo, Remy Kovodor. Bijou la reine, Prince Luamba de la Kina Plateau, Teka Maestro, Papa Kouloutou, d'après Simbo Telangana Bianca, tout le monde est dans la Kawana, Rosine la Mouchope. Voilà, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.